Allô la Chine. Allô la Chine. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. C'est la vôtre Karine Mokonzi la baronne. Vous allez bien, awa? Hein? En fait, non, mon appel. Ba message déjà na bino la Chine. Soki bobenga nga pona ba buzo ba oto yoki to moni to sali dia na bise bino so bobenga nga bona bando yamba téléphone te. Parce que mambo benga nga ils en a sens te. Na sali statut na moni ba commentaire na bino o eza mami te. Non, eza ngam na sali statut. La mama ma page de la mama s'il te plaît soki oki kolongola ba photo ya père. Soki eza possible la mama longola ba photo ya belle famille ya ba parents fili parce que basala na internet te. Ba chinois o ya solo na ba faux chinois o ba koti parce que ba chinois solo ba na tante biso ana la Chine to finga kana ba parents ba tuti déjà la base to finga ka ba parents ba tuti na la Chine donc ba onyoso ya ifet mbi ya zanotish te salim ba onyoso bazo finga ba parents papa feli ba na ba chinois te donc baza ba zozo bozo la tabilamba ba chinois bosali ba faux profil na ba kombo na nga parce que bobi bon to bando finga ba parents papa feli poto lukila ba problème po ba discuter po ba swana zozo soni. Donc botika so bo monika mutu na commentaire afingi papa Felito afingi belle famille bo sasa en fait na moni bo koma oh mami baboto lié téléphone mami papa Feli akangeli mami basali non baboto linga téléphone te so na répondre na appel na bino c'est parce que vous m'appelez pour non tout na ngamba zanga mutu na makolo déjà na no so ba zozo balengi si bino boya kana ngoi pa nga te boya aussi c'est la nga grimace ba zozo non. Yango répondre bino te yango pe nazo répondre pe na ba message na bino te na ba appel na ba message nyonso na répondre te parce que wakaka mami ba lobi mami nani yango azoloba bino makambo nga mona na lobi te muto oloba na bino namoni bozwi ba photo ya parents papa Feri bat batia yango na ba Facebook namoni bat bazo commenter ba ofinga en tout cas ba chinois beaucoup mis c'est ma page information la maman je t'aime beaucoup ma page beaucoup mis c'est l'information que la baronne biso qui a koki kolongola ba photo ya papa Feli ba photo ya maman na ya ba donc ba photo ya ba parents na ye moko papa Feli bomoni nga moko tuna postera lisusu ba photo te. Parce que papa Feli à la base a un musicien te a un journaliste te ngam na meme ba photo ni na internet ngam mo na bando poster tala yoka zozo oyo Karine voit na on dirait ucholela na ucholela tena leleli nini seigneur Karine pasi na yo eza pasi na biso si na yebi mais bo bino pasi yango siko boyokela nga mona na pasi te biso ndeni pasi nange komi pasi na bino nga na pasi te même ta voix voix na nga ezala kwa ya mtaleli ah bon oh peut-être pongi voix na nga ezala sulu kwa mtaleli nde nini moi aussi je t'aime beaucoup. Azo menansi yo mami en tout cas vous en moi respect hein moi respect na papa Feli o menansi nga na nini pe wapi Karine motema pasi ya nini yango nalingaka yo mingi kosala nga boye te nasali nini la baronne soit forte mwamba forte wana cop na nga te pe sa position oza bien
ndenge na oloba boy bobi vo na ngai alikuwa mtaleli siko position yango napesa nasavo nde nini ozolela nini yaya nga na olela oza na pasi Karine tikala oh nga na pasi te nga na Karine luka mobali yaya yo nde luka nga na luka te nga na deya na mobali yo luka reste calme ma belle prière kaka s'il vous plaît bien sûr biso toka bato ba genou toka bato ba genou makasi oza wapi yaya lakisama Dieu et au contrôle oui nzambe azo contrôle biso déjà toaka bongo ata tokweli le 24 yaki jour à présentation malgré les 24 ekwei biso toza bato soki tokwei totelemi topupoli allez en avant soki na ndosasa bavideo te nayaki na mwa baoccupation moko e bozobenga tout moment na oyamba nde na otika nani yango na oyamba te sikoyo nakomomona bamessage na bino o te papa Feli mtakomi statut o ye mtabotoli Karine batelefone ye bwebwe namoni ntina la mama yo penza est ce que yo okozwa information ya nzela yo ozwaka na source meilleure page comment meilleure page la mama ozwa information ya nzela en plus Karine mwana 23 ans obenge papa oui ata so azaki na 18 ans papa makasi papa ebanda na age nini yo bengaka ya yo kasi papa makasi reste toi ma belle ben oui la vie continue hein la vie continue nde ba wesh ba continue la vie continue ba mamsu comme en la vie eza peut être expérience eza ba leçon vie ya combat biso sko to mesana na combat do to mesana na kobunda ngo donc vie eza combat batu nyonso na bible oyo tobakoma na bible bakutana kaka na bakomba na vie na bango bongo biso soki tokutani nango eseni ya sika eza bamosu bakomela mami mikolo toomona o te balive na youtube te boomonanga bomonanga nalakisa elongi boyebi elongi nanga nde ezalaka te babi anaisa olela aze pafi boki vo anaisi boa bandoki boki elivo anaisi wapi nzambe kyonkyo ye teke bino bobi stati pa Feli mtakomaki donc voix oyo ekomi mpe ya pa Feli ka boki vo pa Feli boki vo anaisi boki bazozobwaka na mosala Karine alingaka mingi vraiment ozala kaka makasi merci wana cope na biso mami ata dala Karine soki to oyebi kokari pekisa Feli bajeton pa Feli obwaka bajeton te bino bwande na nayebi te na benga ngo soki incompréhension bwaka nango bolingi kobota makambo kokanisa koimagine bolingi kosangisa makambo pardon boza grave boni mama mami keba na 12 nayebisi yo bachinois bandoki oyo baoki vo anaïs banchor oyo eza 12 te mais eza 24 courage wana bandota baba pa Feli amuta ba 12 te ici chez nous 12 eleka te on dans cette maison 12 ekotaka te 12 eleka te 12 eleka kuna epa ba voisin na coin 12 eleka te bongo lobi ozalaki wapi nayaki na chambre
naki na chambre bino boyebi wana air ba osa video wana ezalaki air nini boyebi ezalaki air nini nga na koti kolala na tiki pa film tanda olamba nga deya na lambaki na lie epuis pa feli viki aki na bapaya nga naki olemba pa feli tanda olamba lambaki ngolo na malangwa aki na bakamarani donc un bosa ba video wana bagradi baki na salon benok naki na chambre nga mela shisha te na mela whisky te siko vi na nga te siko na nga na vanda kana otala bato nde baomela. Dis-nous que tout va bien. Mais tout va bien avec Jésus. Papa, ceux qui posent à papa, ceux qui posent à maman, tout va bien avec Jésus. Feli alingi na ye yo te en plus Feli abimi oza epai. Ah, lingi ngata lingi nde yo zozo kufa attention. Zozo kufa attention. Bon, la Chine, je vous aime trop, 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 trop. Je vous aime, Natiki Binois. Natiki Bino Botika toujours. Eh, Nzambe, ma tapé, pas commenter, moi, n'attends comme je suis zati. Bon, et les Québécois, moi, n'attends comme je suis zati. Na lingi bino mingi, la Chine, na ebisi bino. Boko tana bino na baja bazozo te, bo finga papa Feli te, bo finga belle famille na ngape. Tout va bien. Quand tout va bien avec Jésus, tout va bien. Donc, vous en avez bien qui bisous, bisous. Bolanda bazozo te ba jaloux, hein. Beaucoup de gens ont été bengi la maman ma page, vous bengi mbang web sa ma page. Allons là. Ba statue na acheter surtout na ba photo à père. Allons là, on a fait ça ba vidéo te pour na ligne ça ba vidéo te pour non ça la ba zozo pe ba ça la ba quand on dit tout ça na ba concurrence. Ce que to tiki na no. To tiki na ba zozo. Ba ça la ba lo ba ça ba distraction na bango ba comprendre que maman YouTube est chimba na maboko na biso. Hein? Bon, comprendre. Donc voilà, bisous. Na lingi bino mingi. Mutu nyonso, chinois nyonso, vrai chinois nyonso. Oh, achaki commentaire à ma bien na statut na nga likolo. Yo mo mata kende ko supprimer parce que binga na bloquer na nga ba tuté. Ko kan tate na otanga commentaire no pona bloquer. Na bloquer na nga ba tuté. Moi je ne bloque pas, I block you. Donc yo mo so check commentaire à ma bien na sakanda na kende ko supprimer commentaire non donc. Bisous, bye, même moral, hein. Karine, tu as live à 13 minutes. Mais dans ce live, quand il y a 13 minutes, c'est parce que, na moni na zotan ba commentaire dans la statue, oh, ils a pas fait l'imto, comment, ils a Karine. Et on se qu'on a mis dans direct, on peut pas faire l'imto, ça là. Oh. Moi, tu n'as pas fait la paix, ma bisous, bye.